pasi pe mawa bandeko nanga, makambo ya pasi, makambo ya bawa, makambo ya kosala pasi mingi na motema, makambo ya kolelisa pona mama na biso, mama Kalunga. Nabandi ebele ya batu, toyebi mama Kalunga, aza moko ya ba comédienne na biso, oyo asepelisaka biso, aza moko ya ba comédienne na biso, oyo asalaka biso bien. En tout cas, ko jouer na ye, ndenge azalaka, ba mangala na ye bandeko nanga, mama Kalunga aza penza star ya mboka na biso, o nga moko na lobaka, aza penza likolo. Soki lelo to obeta masolo ya ba 10 star ya Congo na biso, mama na biso Kalunga azalaka parmi les 10 stars de la République surtout démocratique du Congo na ndenge moko ya malamu. Lelo oyo Etoile Nines TV ayeli bino sango ya bien te, sango ya malamu te concernant mama na biso Jolie Kalunga. Na bandi ebele ya batu deja, touti komona titre na biso, touti komona mwa miniature, ezoloba deja makambo ebele. Bandeko nanga makambo ya makasi, makambo ya kokamwa, makambo ya kolelisa, makambo moko ya kosala pasi mingi na motema ekomeli mama na biso Kalunga. Ezo sala pasi, eza na ba mabala mosusu, eza na ba bolingo mosusu bandeko nanga, ezalaka pasi omona, mosusu mwasi alingi mobali, mwasi amipesi, amipesi penza na motema na ye nyonso keno, oyo penza mobali avinanga. Mais de l'autre côté, mobali azomona ka mwasi te. Donc aomona ka valeur ya mwasi wana te, ye azotala aka libanda, aomona aka libanda. Mibali mosusu bakoma na bango bongo. De l'autre côté, au monde appé, mobala lingi penza mwasi, apesi mwasi bolingwa makasi, apesi mwasi motema na ye nyonso, makanisi na ye nyonso ezepa ya mwasi. Mais de l'autre côté, mwasi na kibo mwasi na ye aomona mobali wana te. Azo tiaka ye kutota na calcul te, azo planifiaka te. Ya aomona mobali wana netika eloko pamba. Yango nga na encourageaka toujours batu, soki ozana libala. Omoni ke mobali oza nango to mwasi oza nango alingi yo, en tout cas kumisaka nzambe parce que eza na bato ebele bazo bela makasi likolo ya bolingo, ebele ya bato bazo kufa likolo ya bolingo, eza ka pasi pe mawa. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo, na ebike boza ebele o bo célébrer ba anniversaire na bino. Yango Etoile Nines TV comme d'habitude na équipe na mobimba ba ye penza ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bio, na système moko gu, na système moko kitoko, na système moko malamu la famille, ba mapango ya koteka yango wana kande tolobaka toujours et encore sombelaka bana na yo lupangu ekozala malamu mingi. Toteka ba mapango na $750 ya pamba, y compris les documents. La famille tolobaka ba mapango eza na ba documents na kati do ba documents nyonso o ezalaka keno soki sombi lupango oza nango besoin nyonso bakopesa yo na pete nyonso na système moko ya kitoko penza makasi. Voilà.
Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na sango moko ya mawa, toye lisusu la famille na sango moko ya pasi concernant mama na biso Kalunga. Que pasa? Qu'est-ce qui se passe? Makamnini esali que non Étoile Inès TV lelo aya kobeta. Masolo concernant mama na biso Jolie Kalunga. La famille avant na kokota na mozindo et kozala moi bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi bambote nanga na madame Judith Diampovisa et pourquoi pas mama Eugénie Zemanga na système moko kaka ya kitoko na système moko kaka ya Tokos makasi. Voilà. Nini ezoleka bandeko nanga na mama Kalunga makambo ya pasi la famille. Ndenge zaboye mama Kalunga azalaki na zemi. Ka ndenge zalaka mwasi soki oza na zemi na ba hôpitaux déjà ba pekisaka mwasi nyonso. Mama Mae 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation nano avant tokota na mozindo ya mama Kalunga la famille. Gavker a yeli biso ba solution ya kafu Gavker a yeli biso ba solution ya kili. Balobi na Gavker, je m'excuse, bika na yo libela, na Gavker oko simba na yo mwana na Gavker bota ndenge olingi. Gavker ba solution ya makasi pe ya malamu ezali. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe benga Gavker. Ozana problème ya pota libumu o esila kate. Gavker azana ba solution. Ozana problème ya tension, sukali, obésité, AVC. Bande konanga ba solution ya makasi ezana Gavker bande konanga na système moko ya bien. Ozana problème ya banduta, babuton, kanenge zalaka moi poso na yo ezali susu bien te olingi o changer moi poso ozala na moi teinture neti ya mama Étoile kande o mona na écran na bino. En tout cas Gavker azana ba solution azana ba kisi moko na batonga oyo eza très efficace aezala kata na conséquence moko te na ndenge moko ya malamu pe ya kitoko mingi makasi. Voilà, benga Gavker obi kalibela eta la makambo o ba papa ki bo papa ezo sala lisusu bien te mama komi ko imaima mama komi ko tala libanda benga Gavker na système moko ya malamu. Voilà la famille tokota na mozindo ya makam na biso tokota na mozindo ya lisolo ona obete la bino kande na bando loba mama Kalunga azalaki na zemi kande ba pekisaka mwasi ya zemi na ba hôpital kozala na ba stress. Moi, c'est Zemi et Zalaka bien te ozala na ba stress
eyaki kosala keno mama Kalunga azalaki na zemi mais stress ezalaki ebele abandaki koka lisusu kogere stress na ye te. Donc na mobali na ye o aza na ye bandeko na nga stress ezalaki ebele. Pourquoi? Parce que mobali kindumba na niveau moko bokoki ko imaginer te. Mobali kindumba matakita. Mobali azobimaka quelque soit na ba jeune fille azobimaka. Donc moi si nyonso kokutana na ye na nzela azobimaka na bango. Au-delà de ça, basi nyonso abimaka na bango la famille, bambongo nyonso oya kabelaka basi. Ezalaka mbongo ya mama Kalunga. Pourquoi? Parce que mobali ayebiki mama Kalunga azala bambongo, azalaka na ba salon na ye. Mama Kalunga za mwasi ya mbongo. Donc mama Kalunga zo kabelaka mobali mwa mbongo ka ndenge ezalaka na bolingo, même mwasi oza na mbongo koleka mobali. Okomi kokabela pe mobali mbongo sikoyo mobali yango yepe azokendaka kokutana na basi mosusu ka mbongo mama Kalunga pesaka ye yepe azopesaka basi mosusu. Mama Kalunga ayebi infidélité ya mobali na ye. Ayebi ke mobali nanga azandumba na niveau moko pas possible. Mais de l'autre côté motema mama Kalunga ezaka epa ya mobali wana. Siko ye kosala keno mama Kalunga ye kozwa zemi. Ka ndenge ezalaka zemi wana siko mobali koto kindumba. Mobali akomi kosala na ba jour mosusu atikala komona na te. Kanenge ezalaka mwasi azo expect mobali. Mwasi avandi ayebi ke ndenge ezaboye mobali koya kotala nga na pokwa. Mobali koya kosombela nga mwa eloko talaka mwasi azemi ndenge ezalaka. Mwa biloko kolia air nyonso. Mais mobala mama Kalunga aosala ta ba semaine, aosala ta ba jour. Ta omona keno asili sina basi na ya libanda wana, mbongo na ye esili nde okomona ye na ba excuse pa ya mama Kalunga. Yango eyaki kopesa mama Kalunga stress o balobaka stress ya makasi. Ta mama Kalunga ki hôpital, ba ye koyebisa ye keno c'est déjà trop tard vu que zemi na yo zaki na ibandeli. Mwana akokaki na ye ko survive te. Donc mwana akufaki na libubu. Nde bayaki kolongola mama na biso Kalunga zemi. Bandeko nanga ezosala pasi lisolo ona obetela bino eza lisolo ya film na biso oto otala mikolo yo chez Coco. Bazongi na 3e saison. Na bandi ebele abatu tolanda première saison, tolanda pe deuxième saison. Oyo eza lisolo siko ya 3e saison, histoire na biso ya 3e saison. Yango na ye ko encourager nanu ba fani nyonso ya mama Kalunga, ba fani nyonso ya Décor Ilunga, ba fani nyonso ka ndenge ezalaka ya tonton Pierrot. En tout cas boko ta chez Coco kuna ba filme ya kitoko ezali la famille. Filme na biso ya kitoko. Mobile ya mama Kalunga nanu tonton Pierrot, tonton Lou. Tonton Loulou. Bino moko boyebi tonton Loulou bandeko nanga azalaka mutu moko mutu ebelaka. Mutu mosusu esalaka bien te. Tonton Pierrot na tonton Gesho bazalaka bato ba problème. Incompréhension matakita. Siko na filme o bandeko nanga mama Kalunga azalaki mwasi ya papa na biso Pierrot Ndombasi. Mama Kalunga alela Pierrot Ndombasi na niveau moko bokoki ko imaginer te. Alinga Pierrot na niveau moko bandeko nanga na tikala komona bolingo bongo te. Mais Pierrot de son côté abima na baluna mienzi, abima na baladona, abima na bao donc ce que Monica mwasi na nzela na ye c'est fini amoni déjà bolingo. Siko de l'autre côté mama na biso Kalunga azonyo kwama. Azokufela bolingo o balobaka azokufela bolingo. Donc azokufa pona Pierrot Ndombasi, mais Pierrot Ndombasi wana nyonso azomona ngote. Ye epa ya Kalunga azomona kaka mbongo. Siko tango ye mama Kalunga yaki koyebisa Pierrot ke non ndenge eza boye zemi nanga euti kolongwa pona ba stress kolandelaka makambo na yo. Ozo vanda bisika mos kote ozaka na basi lelo na oyo lobi kuna na oyo lelo oyo na oyo lobi kuna na oyo ko sala keno zemi etikala ko vanda lisusu na libumute zemi longwe tango ka Pierrot ayoki ke zemi longwe mbala moko Pierrot asili keli mama Kalunga alamuki alobi ngana yo esili siko mama Kalunga de son côté ye alela Pierrot ye alingaka Pierrot mama Kalunga turo yo kotika pri Pierrot akende to a continuer toujours kobunda pona bolingo na ye parce que mama Kalunga azoki penza mobali ya malonga avocat wana aza na ba mbongo aza na ba moyen et puis kota l'avocat wana aza papa moko responsable oto lobaka penza responsable
azaki na bolingo solo pona mama na biso Kalunga mais mama Kalunga bolingo na ye ezaka epa ya Pierrot affection nyonso avocat na ye wana azaki nango atikala kozwa ngo te epa ya Pierrot mais ye ezaka Pierrot la famille ezosalaka pasi pe mawa film kitoko tokende kuna to s'abonner to commentaka to partageaka pona kotombola surtout ba film na biso ekendaka liboso na ndenge moko ya bien bandeko nanga soki toyaka kobetela bino ba masolo ya ba film na ndenge makambo elekaka ezalaka une façon ya koya ko sensibiliser batu lelo oyo ezana basi ebele bazokufa na ba AVC basi ebele bazokufa na ba tension. Pourquoi? Parce que on se retrouve na relation amoureuse moko boye peut-être mobali o lingi ya linga kayote amona kayote amona ka valeur na yote. Peut-être pas seulement yo mwasi, peut-être mobali olingana na mwasi moko boye yo lingi na motema na yo nyonso o considérer ka mwasi wana mais ye de son côté alingana yo yote akota na vie na yo par intérêt ayebiki ozana ba mbongo ozana ba moyen na yo soki aza besoin na mbongo ayebiki akoyepa na yo kopesa ye mbongo soki aza besoin na eloko kingandi akoyepa na yo akopesa ye mais na motema na ye ozalaka te. Alors na ye ko encourager bino ozana ba relation ya bongo. Je sais que esalaka pasi mais ezalaka malamu o se libérer pour que oya kokufa pamba te ebele ya batulelo tokunda bango likolo ya ba erreur moko boye likolo ya babiloko oyo ozana relation amoureuse oza considérer te balingaka yo te bazo utilizaka yo ebele ya batu bakufa. Alors ozana ba relation ya bongo malamu o s'épargner esalaka pasi komona mutu oyo lingaka mutu oyo lingaki lelo to lobi atiki yo to otiki ye esalaka pasi ezwaka temps ekoki kozwa ta bane c'est vrai mais l'essentiel ozala na paix du cœur. Ngana lobaka toujours et encore que ya malamu ezalaka ke tozala na paix du cœur zala na paix du cœur pona yo moko ekozala malamu ke okufa na kati ya bolingo place ba considéraka yo te place bazo utilizaka yo place oyo kutu ba mona kata importance na yo te ezalaka bien te ebele ya batuka nena utaki koloba tokunda bango likolo ya ba makambo wana na vanda kaka. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien y compris les documents. Opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Na vanda kaka na osala nde nini na sina kota deja te mi pesa makasi longwa na ba relation wana longwa soki ozaki eza mwasi nde utilizaka yo pesaka ye ba mbongo boye me oyebi ke mwasi alingaka nga te en tout cas ko se pumone na yo te boya ye soki eza pe mobali omoni ke nga nde nalingi mobali oyo mais de son côté apesaka nga bolingo oyo nazalaka nango posa te longwa na relation wana Nzambe akotindela yo mutu oyo obanda considérer yo na ndenge yo moko okonsideraka ye ezalaka pe bongo makambo etambolaka pe bongo na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi yango ya muke kaka Etoile Nest TV alingaki a partager na bino na bandi ebele ya batu bakosilika mama binto biloko ya film oya kobetela biso masolo eza na batu ebele babengaka mama Etoile bazalaka na posa ya ba analyse ya ba film oyo tosalaka yango
to mainteniraka toujours kosala